Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Tout le temps kama tunakuya hapa Kolwezi jua culte mvula inakuyaka tout le temps, même la fois passée. Leo kabisa mvula anakuya. Jua kuya mvula ya kabambi, mais Mungu anadiminie mvula ile. Amen. Hapa kanisa neno la Mungu bandugu yangu, kuini imani, kuini mapendo. Fata neno la Mungu jua ufata salama, mfalme wa mbingu, important mfalme wa mbingu. Tumsha Mungu pamoja hapa, iko na furaha sana. Kanisa kweli, kanisa ya Kolwezi inapanda iko salama, iko kimya, iko tranquille. Nashukuru Mungu, basi tumisha Mungu biko kimya, biko tranquille, biko calme. Auparavant c'était difficile. Auparavant inakaleke tout le temps ba problème na batumisha Mungu. Kama lelo tuko na salama. Mungu abariki batumishi wote ba Mungu akolwe. Ba mama, ba papa, boko na kimya, Mungu amebariki bote. Amepatia salama ya yulo. Amepatia mapendo mingi sana. Prochainement tunakuya kabisa. Kama tunakuya kabisa, tunafanya meme une semaine trop. Amen. Donc on fanya même une semaine après ko problème hein. On a supporté. Benemi bana piéger ma piège même na na rudia au bana piéger mama mingi sana. Mama mubaya ya m'accident 2 fois comme cela. Mais beko batoto. Beko batoto. Kanisa neno la Mungu iko kanisa Mungu kweli, ya kweli sana. Amen. Save niko na furaha sana jua wa imani nuko naye. Nuko ni imani, nuko tranquille vraiment Kolwezi. Mnakaleke kimya, mnakaleke totalement na furaha sana. Sasa hivi vraiment kama tunarudia tunasema kuna sasa banduku Kolwezi kupanda. Inapanda. Tunabeba histoire le vrai. Vraiment accent sana banduku bote ya Kolwezi. Kama ndiko hapa prophète Konde à cause de l'andambete, c'est pas moi Dieu. Miko mutiote hapana Mungu. Mungu ako moja. Prophète Konde ako mutumisha Mungu. Kama ndiko hapa Mungu eko partout. Tunde mtumishi wa Mungu leo na existe, kesho anaenda. Amen.
Non kuadore Konde, jamais kusema prophète Konde Mungu. Non, 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 non. Mutu comme mutu yote. Unajua Swahili nasema? Unajua kidogo kidogo Swahili yangu kidogo kidogo. Nilisema bien Okay. Mungu abariki Kolwezi yote Mungu. Hii kanisa neno la Mungu frère. Hii kanisa neno la Mungu, Mungu anatupatia nguvu sana, nguvu ya mfalme mbingu. No, hapana nguvu ya dunia. Hapana nguvu ya Satan, jamais. Nguvu ya Mungu. Uko nayo. Frère, uko na nguvu ya Mungu. Mama, uko na nguvu ya Mungu. Tenya queen imani. Kama uko ni imani, Mungu anakuprotege. Mungu atakuprotege siku yote. Leo kesho anakuprotege. Mkono Mungu iko hapa. Amen. Bandeko na Kristo. Tuna interrompre Sengele buzonga na banda kuna kimia mvula polisa binote. Vous avez supporté la pluie, c'était bien, c'est bien. Mais ça devrait être un peu comme ça s'annonce depuis torrentiel. Mais depuis torrentiel, j'ai jamais aimé que les tempêtes puissent souffler sur les enfants de Dieu. Parce qu'il y a même là des tôles qui sont déjà détollées, qui sont un peu coupées, ça peut tomber et puis ça crée des problèmes, ça crée des dégâts. Amel Bota, c'est à tel point on a commencé, comme on a toujours dit, qui est bien, qui finit bien. Pourvu que nous sommes arrivés à terme de notre culte dominical, mais qu'on n'a pas. Vous avez déjà entendu la parole. Parce que nous voyons qu'il y a déjà un message. C'est vrai que on avait le désir, on commence en Swahili, on termine en Swahili. Plus tard, ça se fera comme ça, à tête posée. 4 ans dira Makamba Kosamba na Kosamba. Et je tiens à vous remercier infiniment. Parce que les Bota Kolwezi vont parvenir au Somba Lupango pour l'église Yawasala Libota. Tuchabina lususu na lusamu. Mnaomba Mungu ampatie franga mingi. Utumike kaza. Jako yenga kanisa yote. Nuna yenga. Nuna tengeneza. Mungu anatusaidia. Amen libota. C'est vrai. C'était une belle journée. On devrait tomber sur la 18h. Mais 8 ans, et installation sportive, aussi place à battre 18h. Kolo plaisir makasa longola ki moi ndende za kamabe. Mais climat oyo na mu pepezo talikolo na luboko na tata. Monite na isengo nake o baza malade kolo si alongola malade nyos. O baza na problème. Magonjwa yote inaisha. Tenya kuini imani. Beko na problem no satosha. Amen libota. Beko Kolwezi beaucoup gentil, très gentil. Et puis c'est un plaisir à voir dans Kolwezi. Vraiment. Accent sana. Pour la parole, on dirait inaperçu, n'a pas méchant. Inaperçu n'a pas méchant. Me vu
n'a pas élu. Rien que bali ba comprendre ka. Naissance de Christ à Jérusalem, Isaac inaperçu na ba habitant à Jérusalem. Inaperçu, mais aperçu na ba marge. 3. Gloire à Dieu, na kolwezi ba marge vous avez belé, o ba simbi lienda na tata, kola simba bino. Abattre bino ata monde nyonso ba boy na bango bino ba bosi bondimeli, bo ça déjà plaisir ya. Est-ce que l'on a regretté que l'on a passé dans le thème, vous avez déjà belé, baïke, bovandouane. Baponam na tata, bamonan na libota kolezi, kolo azwalo komo. Ikampiko, ata pasi, ata isengolanda dilo. Frère, sœur, mususu ekotikala ko zalate. Nzamba lingaka aventure te. Tant que ça botama ki akuta ki bisambele mingi. Donc, mais c'est Dieu qui a jugé qu'il puisse envoyer son fils pour aller s'imposer. Pour aller comprendre que mais le roi avait besoin d'adorer moi. Il a coupé sa civilité, il a coupé sa honneur na moi. Mais approche de bakosa ka église on église à magie on n'aura pas awa magie au tikala kotate église on église à bakis mawatro mauvais témoignage faux témoignage bazomema contre église loba beaucoup de gens seront jugés et ils seront jugés sévèrement que Dieu pardonne le monde parce que bino bandi bosi bondi mele belé kolalim samili mo abato ba cha tembe ba bo ba ça il a Satan. Il y a une question qu'on a posée ici, les 7 secrets à Satan. On n'a pas droit, on n'a même pas besoin de Satan. C'est l'église de science. L'église à Satan, investigation, on a analyse à Satan. Nous, on n'a même pas droit à ça analyse à Satan. On n'a même pas besoin de lui. Qu'il aille chez lui, compris dans la misère. Donc, voyez la cabine que Satan, Satan, Saliboy, Satan, Komiboy, ça n'a pas d'importance. Ce sont les mêmes gens que le diable envoie pour épater, pour découvrir les secrets de Satan. Ce n'est que Dieu qui connaît les secrets du diable. Et le diable n'est pas non plus ennemi en âme. Voilà comment celui-là qui n'a tata. Satan, comme Dieu a créé le diable, comme vous a créé aussi. Satan a créature à chaque confiance comme ange à liboso a sa pouvoir, chance, puissance que Asimba le diriger l'administration mondiale. Malgré tout, à mon avis, comme la puissance a se soulevé. Il s'était soulevé contre Dieu, mais Dieu ne l'a pas haï. Il n'a pas tué. Akanga kutuyete ndeba lubaka tukanga Satan awa tukanga Satan atoko bengana peyete comme on est là il est là yende mtu apesa katala akinganda lati mabe ya pembe nanga pona ni Satan de azawana na mupepe na ye yende mtu apesa ka ye kokinganda na niongo nanga toto sisikrit na kosenge mbongo nanga so apesi te kotozwana azopesa makansi butum erniosa akota kasika bana na nzamba zali ya kota andinga lingisa sans barrière. Dieu kutokoza na barrière oyaki na mwande moi elembo Satan bakangena na barrière mais ye barrière ezate mu pepe de mu pepe ya mabe oyaka na mukeli po troubler batu mais nzamba ya mu pepe mala oyaka na mukeli po pesa mutuki alors mi pepe nyonso ebunda na kate yango na Satan akutani omoni Satan nga Job so opesa inyosha ngona kumisaka yo mais so pesinga nyosha mukili c'est dire bo balandaka biloko mukili bangwana nde balandaka mouvement ya Satan mais oyo basambila ka balingi kolanda biloko mukili tende bana nanza mais ata balandaka biloko mukili te mais biloko mukili kolanda bango qu'on le veut ou pas ekuluka yo yonde koluka yango te yango nde eluka yo mbongo eluka yo bénédiction eluka yo yoko luka yango te luka ya idée kana motema nkolo pesanga pouvoir pesanga kimia mukona suka na mona mission na mais botala exemple ndeko na bino
mais qui lui a enseigné depuis l'enfance, depuis 4e année primaire. Son apuka na mutambetu. Nzambe, nana besoin na mona yo. La qui s'en église, on a ressemble na mokilo. Nazano mwana, 4e, menga mwana. 10 ans, na lembakate. Chaque jour, à Tanzala, à Taozangambong, famille très pauvre, mais je ne tenais pas compte de tout cela. Moi, ce qui me faisait plaisir, na luka église alla ki sanga église o sa sala ya solo na kende kuna na sambela parce que na ebike so na sambela église ya solo mukona kufa na kumona ye sel oyo parole na bandoko lo mukona kufa na mona yo monanga tina sana se na yo kakayo yo kanga to solo laka disant maintenant pourquoi na bandolo bateke nzam na koma musali na yo non alla ki sanga je savais déjà qu'il y avait déjà des églises. Et je croyais qu'il pourrait y en avoir même une ou deux où ils appellent sur le Nakende, n'a s'y adhéré. Malheureusement, le monde a toujours été compliqué. Et beaucoup des églises en rêvent. Tinde qu'on a bien à Zokola, pour nous soucier comme mon église, au surtout qu'on a pongi église telle, batondane. Oh, église monsieur mon anaki na rêve. Oh, quand a mkutu mukei. Concession mounene batou plein. Lokito Makash, je ne peux pas citer les noms, mais je savais. On écrivait les noms. Tel. La bien a Dieu église ressemble là. Ah merci mon Dieu. Lokito Makash, on dit que tiaka ba lokito wana. Donc on a bien s'approcher pour kota. Voir na likolo kota awate na yebi kutu yangote, na lingi kutu yangote. Oh, yo nan. Wazo do baboy nan. Non, batou belé boy. Lokito Makash boy. Puissance boy, non, faut na compte. Ce qui a zo d'Israël, on a zonga sima. Awa mire penza. Mais kuna mire ya lupango bangombe, ba fil balbéré, oh ya bangombe. Eza non bonacé. Je me te dis bon, je vais reculer. Si on a reculé, le cola ya zo d'Israël, on a compté. Moi, je vais sauter pour tango akolobana comme déjà na 4 trop tard. Na reculer pour na sauter. Ozoyo katenge na opekisa kokota tena ebi yangote. Zelanga wana ba bruit omi ba soda soki baze ebele ba okima na ba bote hein. Bruit wana nabi oh ba soda ngo ba uta mbango na kim na ke hotelema koleka ndana kwa na mover. Natali bato ba olandanga po natala banani wana ba soda ngo baza combien vieillard na nzete azoleka. Mwana olingo kotawa. Nzambe ayebi yangote. Toyeba yangote soki utawa. Les caca continuent à nayo chemin. Combien des années? Pendant tous ces 10 ans, beaucoup des étapes, je ne même pas citer Nios. Bonne iloba. Sobo combien iloba? Bonne grâce. Bafinga kabino, bonne grâce. Batuka kabino, vous avez une grâce. Bachiola kabino, tata yebibino. Amen, bande kona Kristo. Ata bafingi bo réplique kate bango mona nzam na bango on a beaucoup insulté Noé batuka ki makasi ti azobeta arche ti azobeta tazo a fabriquer arche wan kuna bazo finga solar mutu mabe endoke et boye magie non il n'avait rien il répliquait rien mais mukili basaka toujours na passe pour baye bakate ke makamuna nzambe zaka. Si on attendait qu'on puisse préparer certaines choses pour la valeur de l'obéissance, mais Dieu a choisi la RDC, Dieu a choisi la peau noire. Mawananzambe pas poni RDC. Mawananzambe pas poni peau noire pour esimba maintenant Bible limbolango clairement koleka ba oba yaki nango. Vous avez beaucoup de minéraux ici. Donc on a nana pour transformer Cobalt Tower. Mais Ezawap. Ezaya banane. Ezaya bata Kolwezi, hein? Ezaya bata RDC, hein? Mais si vous avez transformé en autre nini. Bon, il y a encore d'autres matières. Matière nini? Cuivre. Nana zaliao. Il y a sans mondele. Il y a transformer cuivre. Il y a bende. À côté de ma belle pour cuivre vous transformer en bouteille en na poto sans le boka mondele. Mais il y a des bananes. Na cuivre, na cobalt, ni msumso zalaka. Malakite. Voyez na pladini trophée à malakite awa.
transformation oyo basali awa euti pa banani bino bobongisa kubongisa bakongole babongisa kaka minere terrestre tondi awa tala lwala bandenge ezo bazosasa maintenant yango etango ekosila un jour sur matière yaba mine moko ebandaki tanto bando yakala mine muso ebandaki cuivre sila ekoma ya koluka botango nyonso ekosila etikalika mabele ya pamba habitant ya Kolwezi okovivre ndenge nini parce que ça s'épuise et si là mais sachez-le bien que ce minerai céleste que Dieu a confié en RDC minerai oyo la Bible bakotikalaka kopie yango ekotikalaka kosila kino sekona pe mukola suka memi bapona mnyoso na mboka na ya lelo yawe utiliser bango pour la transformation en minerai terrestre nkola utiliser bino pour la transformation en minerai céleste où est le mal mabe wapi na boto na ba population nyos boto na basambe nyos basambe la likolo ba yebi nzambe comme si nzambe alinga prière likolo non ana prière ba aventure te nzambe alinga ka aventure te nzambe alinga ka lokuta te yango na bate batangi prière du peuple de Dieu banna bo ba kokosa te les enfants qu'ils seront pas infidèles pe akoma ki mobiksi na bango bazobeta na bo tembe tant mieux le chien aboie la caravane passe. Même si après du sang, même un jour, bah y a retouché. Le gars bah on a un mystère, modèle démoniaque, mais des bangonde bakozinda. Lilobo ba sakana ngote. Sambela ka senga ka pardon na boba tungisaka boba finga liloba sengela ka bango pardon parce que punition et tout mo jour ko yela bango ya mabe koleka o bazaki na tango na Noa koleka bato ba vivaki tango arche ba no ina bana ne bakota kina arche et ko zale tumbo moko mabe un jour ba ko sabino bo sala aventure mais bo sali aventure te bana luboko na ya Nana zala na besoto sambela pona yazo anyosa ko réussir comme riche mais aux anges royaume de Dieu. Ouais les gnios nini. Amen. Tetam musu na besoto sambela po réussir po mingi pe ba komba riche na loba. Basi bazonga pesima bazwa oba yako luka. Don mondi mi loba luka bwenge mene. Luka boboto na ya luka kimia na motema na pona motonio. Amen, bande qu'on a Christo. Mais la question qu'on vient de poser tout de suite, la question, Anja kitaki na lifungula. Mais lelo, l'église mingi, nana mona ata 2, 3, 4 bakufa bongo mutaza kuna, o azamu simbi akuna, azongishe na ndoto pe mutasekwi. Mais ane onyo son témoignage kola zo rendre loba. Mais bat bazana Amérique, mutahu, bauti Amérique, bauti Europe, bakufaki, koma 2 mois, liwa, kuna na kat na bakufi, pamoni mutazongi sizonga, yo nani, bauti wetemoya na Kishasa, bayaki ata 4, ata 5. Meliwe zo sana makona Amérique, ndege ndeko, ya wazo lokota kombo na ilongi, ame makuna, pia monisa, kizonga. Awa, résurrection, et ça le matin, on kola zo zongi sawa bazate, témoignage à liboso zake nini mais ndakona bina banda ina Kishasa mais azongi nde nini la clé de la séjour de mort et séjour de mort que provodoir na banda liloba atamuke na okoti so oza mukana yawe tenkola ko bimisa ozonga combien batu bazonga mukona mukolo combien batu bazonga baseka mukona mukona banda na ba mikolo ndaba païen Nabasi ya basali oyo bazaba disons basali ndam parce leki est-ce que moni mutoyo na ndoto o baye ba kutute bisikante ba umona ndeko na bino mais qu'est-ce que notre Dieu est en train de faire pour rendre témoignage à son église à son serviteur avec quelle grâce pendant na lingomba mo kesaki na notewe ezongisa abantu bakufi mais liloba ezongisa ezongisa comment
na famille nyonso africaine omoni moto asaki epema elongo bamédecin babitya na morgue espoir ezalaka lisusu ata 1 heure espoir ezala lisusu 2 heures espoir ezala lisusu esukaka nini maboko na mututu bamosusu komibamba na mabelete ko tosuki mekala te omona 2 heures 3 heures 4 heures du temps o azongi nzembo 7e trompette ezalaki na Lubumbashi mama yembi 7e trompette na Lubumbashi moto asi akufa kiti bamédecin badéclaré déjà na acte de décès bien fait mais alors clé nini oyo nani akosimba su clé oyo apart liloba bapona na église ne osimba clé wana esi bayebi kuti na couleur ya clé yango l'originalité du péché Adam Ève c'est ça la clé qu'on a dans cette église qui n'a jamais été dans aucune église ata passer moko ayebi originalité ya péché Adam Ève te kuti babeta ngo tembe po balingi misuni wana misuni azaka gu hein misuni azaka gu ngombe gu hein soso gu hein oyo zo sepelisa munoko nde bato ya mokili baolanda me bino yawa pesi oyo ezali fade eloko ezangi elengi ekoliama yango na bana liloba bale yango amen libota amen bandengo na Kristo. Vraiment, c'est vrai que bitumbe zaka makastara ba menacer bino 2 fois, mais bino bo tie kutukuna te boza kutukuna te bo kipe kutute. Ata yinde ata kiti boza kutunde bo pola bo to si sana bilamba pola teke no ka kwana nzela. Ba visiter bino me bino bo petit cara. Ah, mais bandengo na Kristo. Mais la joie n'est que climat moko très bien la climat moko posé climat moko sans problème bobanga malili tosenga mo yezonga climat moko impossible obo parce que na mitema otokutia wana kolwezi sans discussion sans trouble sans incompréhension ya mike kapamba mais bozana kimia boza tranquille boza calme calme on vanda pour besoin possibilité de ton église. Mais qu'est-ce que le Seigneur a toujours fait Nakatanga? Même votre frère, ça lui faisait des soucis. Sauter Nakatanga, quitte dans le Lubumbashi, tu sautais les cassis, tu sautais tout. Tu sautais wapi, Bissianios, tu kei, wapi. Mboka nyonso kaka mboka mibale Lubumbashi na Kolwezi bozala pe égoïste te muko mso bokabla funguruma dimanche je mso bokabla pe likasi pe na Kasenga na Kalemi na toke calamité muko mso tango boyoka toye na Katanga mais toye Kolwezi te bopeta libakoti Kalemi depuis église bandana to comité mboka dilolo nanto komate ezaka pembeni awa kasaji nanto komate ezaka pembeni awa donc jour musu to yaka précisément kasaji dilolo Kasenga Kalemi Kamina bamboka na mais quelle fois bazana ko bamona nanu di botate na bino tala ndeki to monana mitema na bino pe j'ai senti depuis qu'on est arrivé mitema na bino za très polele. Amen, bandeko na Kristo. Banda culte banda na banda tuna kolonza mnangaso pesa ki mo climat ona Lubumbashi to ngoto sola bien. Mais climat oyo échauffé Lubumbashi menkola yoka kimuke awa atandi climat moko oyo na sepela kona luka ngona motema mobimba. Amen libota. Gloire à Dieu, na kay na bino très chaleureux, na ouverture du cœur na bino, likolo e mon na bino sa na bino assister bino. Parce que na kolosi ndenge développer, na ndenge zo kende, basali bo garder toujours harmonie oyo.
basal bo garder toujours patience oyo basal bo garder toujours mais bo simba pe baninga na bino baza nzela parce que baza na chance ya komona biso te tant to bandaka kokoma kozonga to bandi kawama kama toleka ka lwala batoleka ka tenke toleka ka koto tenke balela ki tolala mais on n'a pas eu le temps même de passer la nuit là-bas balela ki fungurema tenke monsieur funguro monsieur frère de sœur bosala musala nzela ba église comme belle tant que tozonga to sala ka boye faut quitter l'église mais j'admire tout le monde parce qu'ils ont la foi. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, vous savez déjà, vous comprenez déjà. Un jour à Kitaki na lifungolo batabayebite. Lilo bandem te Kitaki ango. Et c'était bien préparé. Et maintenant c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la parole. Parole tango ekokisami à travers bino. Ndeki tango ba message ba prophète ba lubaki mpela koya ekozin samukilimba. Et ça qui accompli à travers Noé. Maintenant, l'accomplissement de la parole. Prédit. C'est vrai que comme il attend de la fin. C'est par erreur. On n'est pas encore là. On attend de la fin. Niveau, moi qui les ai contenus, baponami bazo contenus croître, koyikana. Qu'on le veut le pas, quel que soit passé. Kotika liloba pona pashite pashe yaka nango ezana mukolo ebandaka ezapena mukolo si kotika liloba pona ozi ba minerete minere o balandango bachango na mutu bakota tina bakisi kisi eboma bango batika minere kolanda liloba pona libala te libala bakota mabala mingi kutu na mabala bazwa na liwa pe batika mukili pona kolanda mouvement eli kotika liloba pona kobota te mingi bazala azwa aluka aboti mwana mushaye kobota mwana abomina mutu na mama aboti ezala kate ata mwana koli abomite me mwana koyamba mwana a report na maternité mwana tikali mama kai ezala kate kolanda biloko wana te nyonso na ezali bisala ya donc ezana ngo accessoire mondima ilo bakolo kolanda accessoire te bobota za accessoire libala za accessoire kolata za accessoire kolia za accessoire kotambula na mituka za accessoire soke yesava soke yete mukau na ya koboma nzoto soki muke te Zoanzo tono chakimia vandi sango à l'aise. Yangona batia na prière tata na biso likolo. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Rien que l'ipaya le se koki pour moi ça suffit. Et je vécu na étape na tokoli na ngo même na moi ata moi etenia kwanga na le esili na lali pongi merci Dieu, merci Seigneur. Donc que ndeko na bino abotami na famille pe riche, te famille a très mais tu peux t'appeler bakona boba yozo ate écoute plaisir makasi nzamba pambola abati la bango. Voilà c'est ce qui se passait. Donc on peut t'ali bakote que comme on est pauvre tout ce qui na boba yozo non. Comme on est pauvre tout ce qui na boba lati bilamba koleka non. Comme on est pauvre tout ce qui na boba zana ndako minene non. Oyo mutazui devant avant kutunde kona bino gloire à Dieu. Yangona ndiko na bino zaka même pona bino mala moto atai azo ate mais bino atai fungwani pona ndiko na bino na plaisir makasi. Amen bande kona Kristo. Landali loba pona litomba te. But principal ko cha but charnel na vie na yo pona osambela nzambe te. Voilà mon sambeli a solo ezaki fotana bien Salomon. Dieu s'était présenté devant lui. Senga eloko lingi. Nzambe yemoko tuna yo senga eloko lingi. Lelo so nzamba kiti au kande bovandwana. Bana liloba bo senga nyoso bolingi. Awa biloko senga mawa. Awa ba ko senga makambo ebele. Bata voyage ba ko senga voyage. Loterie ba ko senga loterie. Na beta ki loterie na zwa kite. Batwa
Francier azalaki me fiancé ba baby si fiancé nanga tindlanga fiancé nana mobali aza mobali me ana mboko te tindlanga waza na mbongo nana bana moi do ezomo na clété do biloko yosenga mawa ebele yongo na tango balobaka na l'église tango balobaka na l'église bosenga basalaka combien de temps alors tango balobaka bosenga ale modérateur abeti maboko croyez que nzamba koyoka maboko pa ebongo bato yoka ndike baosenga musi ondira lona masango nzambe nkolo bana batela amen musi ondira otimula libulu nzambe ponzamba yoka yututa mabele aotia ututi mabele lokolone komona nde pasi mais bana le batala Salomon senga eloko lingi pesanga kaka sagesse objectif mondimi oyena iloba mondimi ya collège oyena iloba na objectif combien c'est vrai est-ce que bana objectif moko même de Godabino c'était le cas à comme ça dans le royaume et ça période moko ya pasiko okokima na mosala nzambe esika batini ndeko na bino 30 ans bapara bayebaka ta kenda wapi rona foni te telefoni te mukanda kubanda ndenge ni Kasai Oriental tina mboka kuna na Congo Central ata mukanda place ya kutindeleza te poste kuteza kuna na mboka na te na tumulte bandeko bamdo chia kuna moyete potango liloba tango bando sala nzambe makamso bando sala bandeko na ye ngandeko na bino zakutuka ukamo omonti tozana kata église mobimba moto mutu moko ayebaki nanu ndeko na bino zana no mwana mukuse bo chorus bazaki ba chorus misat ba garçon bando chia bango libosa chorale voilà premier mutamona ki ndeko na bino les chorales ezalaki secoué sonde kona bino aye na kata église bombeza secoué alors bayine ba mataki makasi na basali ko yina na ko bundisa on était tous boy mikuse boy na garçon mo tabito akenda wa bango misad so ba simbi lo yembo na église wana wazana moyete bandeko baser nyoso sima bachaka baser liboso attaque chant mais bango bazaki ba attaque chant na ye na garçon moko amen libota donc voilà na bonde konyoso bazaki na amour bazaki nango le 3 mai que ce soir là c'est vrai bazaki attaché mais misale bando mona mais alors batindi Kasai Oriental donc toke Kasai Oriental esika baotia bandeko nyonso baotia biloko ya kitoko akolia ya bien bazo topesaka moi quelque chose so bozwi moi salaire bopesi na bandako mutambuta ndako baponeli mais ndako moko bapone ndeko na bino ipa mosaka titulaire bato mosusu baza compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mosaka titulaire soki balambi bakolamba pondu moko basali pona ndeko na bino un mois kaka pondu wana mais bango ba osamba bantaba ba soso bangombe mitu yaba mais bakocha ata eloko moyi pana ndeko na bino tata mwa sauce moko pourquoi bakocha mwa boule moko boy donc to comment ils bossent de vendoli ensemble ba jeunes garçons il y avait des attaquants so ba ye fufu na bassin so ba che fufu na bassin ba boule boy ba garçon na banda kolia mais ndeko na bina kolina fufu te tang ba che fufu bango so ba che mai na maboko na mai ndeko na bina ko simba boy moto ezo zigisi bana mawateke longole mandam no lia kaka wa na utusuka sani nyoso shili ngabi loko bila ko lia shili do sika ko lia musu zate lobi kande ngwan fufu nyoso zo sila ba boule ko ça même 20 boules zo sila siko na banolo ba me siko bato ba na bezo ba boma ngabi na bika ça va mutu moko suka yoki mawa ko yebsa chef de paroisse
chef de paroisse bono banda ya aliakate so bache basani jeune garçon batake nyose ke ya tikali vide moi lo bezate mais alo ba repartir na banda alo kuna ndako batindi baninga baza bien socia bien mutambuta bozo lala ndako moko ombetu mususu ba église mususu mawatro ombetu mususu mutambuta sani na isoka ke ozwa kuna aleye moko boza moi studio moko bozo la ensemble mais qu'est-ce qui empêche tout ça ensemble to lia awa mutambuta pesi moi rationaye alo basa to sani ndegeni to akeko yebisa chef de paroisse kuna botinda ndekwana aliakate mais moi c'est musakoli so abandiko diriger abandiko commander kende zo katini kende na mai kende toka mais moi na musalate musali pele kula muninga bali naye mai fo kende na ngomba kokita donde kona bino susi ya musala na pasi na tumite ba chende kona bino elongwe me ba nyoko la ngabo ndenge nini kolia pe malonga te nzoto pe esia ekenda mwandam un jour na moni ndeko na bino tokita ngomba ngake ndo toka mai nana besoin mai likolo écran moko vandi image moko munene bimili kula comptoir mwana ngai tonde senga eloko lingi ngai natali na ngomba wana ba maziba mai totoka yango mena yiko koteka mai na kutoka nde mai na mela na besoin mai kita otoka mai menyoso na pesio zwango nabi nana besoin mai nakoma mabulu nyoso ezaki bapuya milayi foko chaka nzete utombola nakoma na mabulu mbongo non na ili bote mbongo bakasa ya ndenge nyoso monda te itondi asikasika itondi na mabulu wana binga na pesio toka mbongo nyoso na binzam na yikuluka mai ngana na besoin mai nana besoin biloko na moni awate ozo compliqué boy peut-être à papier zo kima ken ota libulu mususu libulu ya mibale bongo ba pièce ya sika ba bibende nyonso na bi makambo na sana besoin na ngota na besoin mai kati nanga mai za te na besoin na mela mai frère sérieux kabi so nzamba c'est l'action opportunité c'est grave mais ozo to katendeke nini to nabi l'accent libulu misad nakeni libulu misad bambongo nyosa RDC wana zake mikumbusu nana besoin mikumbusu te nana besoin mai lakisanga kata place mo libulu moko babi esa mai ezali eza nzube matiti zamba kokota ozana mapapa to kozoka nabi fona kenda toka mai abi merci beaucoup kende nzela za mo kofunga na moke moni nzela zamba mai mbule beta kipezo ko nolongola matiti boyen pour découvrir mai pe banzela bazambe zaka basinga ya nzube ndeko na bino longwa ka kula banda wa tisika bazovanda kotokuna koluka kondo toka mai ndene ko zo mwa lijiba mai ya kitoko ndena chikatini na melina ndambo na maboko na tondisi na mai izaki wana na katini ndena jina bando tambola na bina ukenezela na moni bambongo ebele wana te na kufurahia nzela mususu vale preuve ndeko na bino alekaki ndesi bande ba ko changer bon abana zo rationnel abana lui pas chef de paroisse 4 ans après il y a ko souffrir durant 7 ans na zai kuna 4 ans après ndena kumgolia mafufu kena muni fufu ya mwa moto te na bendi boinaje moko tonde mona ni mwanzote bande ozonga on a souffert pour la salle dans l'église on va saluer bien. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas patients, qui ne sont pas tellement prêts à servir leur Dieu. On a besoin de servir un bon. Des serviteurs de Dieu, bazokima Angola, basakoli, bakimi Angola, bamoni mboka Portugal, bango za village, bakimi mbango. Bazokoka Portugal te, bakomi wapi? Brésil pour na bango za yangote, Amérique. Bakimi Brésil ba sauté bake Amérique kuna so bakuti bandimi ko nyokola bandimi ko lukambongo ko détruire ce qui nzambe tende église Amérique ali ba chef et pandani mais komboka basakoli ya katanga soyez prêts à servir Dieu même dans la souffrance
même dans la digette. Parce que même votre frère, comme il est ici, ailleurs kapona kutala kapona kulukambote. So mbongo ndena bandi pembena kisasa. Mais bande kuna Christo. Nde voilà histoire. Je vécu. Oh batuna kisa Salomon. Mais le coup là, c'est un objectif moko. Alinga kinzambe Salomo akoma kirwa kapona biloko wa mukilitende alinga kasenga nyos. Alinga kasenga bilamba, alinga kasenga bozui, alinga kasenga ba matière première, alinga kasenga makamnyos masenga pesanga sagesse. Lelo banda senga mayele, ti lelo référence za na Bible ba koma batanga comme les gens dans des églises, les gens demandent le bien du monde. C'est dommage. C'est dommage. Elle a repris serviteur de Dieu. Nazonga na kishasa pone ba pesa ndeko na bino fonction quelque part. Je dis non. Na ko luka fonction te ngana sala kana observer kana na besoin fonction te. Na ko zonga nokite. Jou ba zongi po ba pesa fonction, na zongi te na sali 2 mois encore, ba pesi mutu musuma je dis c'est bon. Maintenant ndeko na kubino ko na kishasa. Pona ko sala parce que kuna na sali 7 ans na kasa oriental. Na zonga modèle ya bande kwa utambola basako loye kuna basako ya de basako le baminene batu minene bambuta moto na royaume. Ce que je peux dire na kitisi église ya batute bima parce que là je fais 14 ans na bima amelibota ya de banda basako mususu konde fois 4 mutu fois 4 calculer konde fois 4 azan ndenge nini. Mais ce qui collabi, pas question, oh beauté, quand moi que boinde bando yoka, tout le monde était tremblant. Alors, on a bien la zone qui ça, batini les cellules, nous sommes dans des conabino, église, c'est quoi, bandi basi bakimi pour un comportement. Mais ce à quelqu'un a 2 jours pamba, nous sommes zongi. Et ce zongi, ba prophète wana mnene ba ya katinda ngakuna, nakende kuna sobaye, fona landa ndenge bazomemela, mais ndeko na bino ça tenait pas. Je dis reprocher un prophète. Mais comment tu fais ça? Mais il y a un prophète. Pourquoi le bien prophète? Suspension. Donc on a bien suspension à 15 jours. Moko te sauve spécial suspension de l'église. Je comme n'a pas problème pour éviter qu'on y a pour là pour télémawab. Suspension. 2 jours, 3e jour, 4e jour, comptoir encore yé. Nalikolo. Du coup on a ndako sikande on a bien azarek. Prophète, et on a prophète quand moi n'anganaye. On nous attend la souci boy. Abina la suscité. Maintenant nous avons un souci, n'a jamais la suscité. Oh ma kambole kakaya kana ope est passé. Comptoir encore, yeya munene fungwani, transparent comme cristal. Senga e loko lingi. Oh, na senga. Kama kambo senga ikuna, oyo senga suawa. Awa tikana bana libre abi senga. Na Bible pesanga ko sakola ndenge boba na Bible ba sakola ki wana kaka yango kana lingi ozana pasi mosengi ozala kimyate na Bible pesanga ko sakola ozu yango na koyeba ndenge kana zu yango kaka boyo lobina ozui senga lisusu na bezo senga 2e fois na bi ko sakola oyo ndenge ba Moïse ba Esaïe ba Jérémie ba sakola ki na Bible. Et ça la terre à terre on a zomona sikangana sate abi oziango kula azana yo elongo pas disparaître amelibota namoni mekandengo lobi 2e jour de babengi ndeko na bino ke balbaki ozaki no na RRT zonga na musala. On a vécu des étapes. Quand on sert Dieu, quand on prie Dieu, on doit vivre les étapes, on doit vivre les problèmes, on doit vivre des épreuves. Ndima be prévention. Parce que ba épreuve étape on a préparé à venir soit spirituel na yo, soit à venir ya âme na yo. Quand tu sois na iloba directement na isengo. Ozili pamboli makambo ebongi. Ozili pamboli komi mbongo ebongi. Ozili pamboli komi na ndako. Ozili pamboli komi boye. Ba o wana ba accessoire. Ce que yé ça va. Ce que yé mokano na ya. Tout est possible à celui qui vous aurez tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Ata 1000 personnes, ata 1 million de personnes bakanginje la bakanga bakamukola akaniko salo bakolonga. Nkolo akolonga isape akotombola bino pe réussite komona na makamunyo nyons.
Yikampiko na liloba. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que le message, je me tangi, c'est pas de comprendre très. Hein? Bah, comment bien que Naïsaï, expliquez bien Naïsaï, vraiment, c'est pas si les gens comprendront. Peut-être, un jour, Américain va relever ma camboya. Bon, parce que tu as implanté siège social à Bruxelles. Nous vend à Bruxelles, tu as siège social. Amen, Libota. Donc voilà, Yahweh a ponin de bino. Kakande kona bino te. Donc Dieu sait que ezakanande kona bino ezana bino o boza attaché na ye. Boza bino ensemble. Parce que yé kaso yamba ki message. Bino boyambi angote il serait le seul. Bon, seul, il ne pourra rien faire. Maintenant, il y a yambi ango na maboko na tata. Na bino boyambi ango na maboko na ye. Bo memisa Yahweh. Bo pesa nkembo pe loko. Nkolo asala to asala te. Bozali ba pona mina Yahweh nano apona kebino nano bota makita sa pona kebino. Sepela kane pona meliwana kon le veut pas taba tungisio sepela. Ataba bundisio sepela. Ataba kreyo ba problème sepela. Sepela kape bitumba wana ya kapomo na kaloboko na ya. Voilà un message karalelo. On n'ira pas pourquoi on doit aller loin. Dieu nous a écoutés. Dieu nous a fait grâce. Il a dégagé toute suspicion. Moi, ma communion se va dresser contre le que voyant en alté, mais même la chasse est difficile. C'est la toute première fois que quitte les qui m'y sans problème. Oui, nous c'est quand même la chasse. Moi, chauffé et quoi. Ndenge kola yoga bisuna Lubumbashi. Moi, tangué que oi kata nakate me kolabi et katani et diminuer et mati et diminuer voilà. Le lot à l'ongolino servir tourner nous sur la katanga 5 sur 5. Paisiblement, Yahweh abatla et nous reviendrons encore parce que na kimia na komona na kimia ngana kutiawa tokutana na ngote. C'est la toute première. Qu'on la façonné mitie malabino, qu'on la tie bino patience, qu'on la tie bino nation mokuta kubanga makamnyozo l'église à terre. Qu'on la komisama, yawa mimonisa, yawa zwa katna moko na mokumbano na ye. Ngono na yawe bata na basali na bandimi oso. Boni ngona tate couvrir ko lwezi mobimba. Botala ke vando nzam tata batone longo ya ko nzala nzam na bango ba ko sala batone ke le surane keke. Amen.